azali wana tango nyonso na makambo etali bana na ye ndenge baloba tolela na baye bazali kolela ye mwana mboka Guy Bandu tata ya mboka ya Congo Central oyo ayebaki na kotinda mopesi toli na matali masano mwandembo mwana mboka Dede Lona na bokaboli mawa na bandeko ya Daring Club Motema Pembe DSMP na mokuse oyo bayebaki na kokufela moko wa bango na kombo ya Metro Pezo Beko oyo babengaka mingi na kombo ya Maître Toro na sima ya bobimisi nzoto na ndako ya malili na lopitalo ya Kinkanda bayebaki na kokumba nzoto ya Mowei na mboka ya Siala Kintete wana bipai wapi mwana mboka Dede Lona ayebaki na kopesa elembo na bana ya Mowei na kombo ya tata ya Congo Central. Ici na papa gouverneur na onyo sali pona biso famille ya Bezobeko en tout cas de loin ou de près en tout cas sungi biso na osenga na papa a continuer ba œuvre boye voilà basine o yango zo sala province ekinde liboso basine ba reconnaissance oyo isa facilité na oyo gouverneur asali biso en tout cas epesi biso vraiment esengo mingi vraiment na ndenge tozala na libota papa gouverneur nzambe azala na yo obiloko oyo tokona mo impera vraiment sporteur munene oyo deringa kufeli to dirigeant munene oyo deringa kufeli mais tomoni geste quand même oyo peut être ba porte te tosengite la propre volonté na papa Guy Bandu merci biso famille dering to tombelo vraiment bonne continuité ya musala na yo ya malala yo to soutenir yo et puis to accompagner yo tina suka lolenge moko na libota na ye ya lisano ya ndembo ya DSMP batondaki tata ya mboka ya Congo Central na ndenge azali kotika bana na ye te na boyebi ete mwana mboka Metro Pezo oyo bayebaki na kombo ya Maître Toro bandeko na ye ya lisano ya ndembo bapesaki ye mbote ya suka ezalaki mokambi ya tout capable elima na bandeko ya Ligue pe ya Attente provinciale ya masano ya ndembo.